biso tozala suna ba comparaison wana te po musique na biso eza na ndenge moko boye o bango bakosala te mambu tout tosalaka bango bakosala 35 chansons abeti en plus bango bakosala ngo te so otali bi omonake soki biso tosalaki 32 ou 33 omona ye aza na se na biso mambo biso tosalaka bakosala ngo te donc différence eza makasi bakombo ya bato otangi wana olobi ke kale banda osimba na oyebi so vrai babanda ekuti koyemba na bango bien te to mosusu yo olanda bapembe na bango nde baotsa babiloko na bango bapakolaka babiloko bapakolaka na omona azongela so projecteur ebeti stemai yango sikoyo na voi ezalaka te bapeti wana oyo bacoko wana olobi balongwa wana banicodème bapeti wana bacoko oyo balongwa bango ezalaki penake tobanda osepela na bango mingi mpona tumba tumba donc bango tozwaka bango mpona tumba donc soki bayindaki bange balongo nayebi makambo ne te wana naza te nayebi mpena makambo ne te oloba pe te naoloba aza artiste lokwa yo naoloba te nayebi makambo ne te nde ebandaki na nde esuka mwa conseil yani ye tata mobimba bonga mpe conseil yani aoyokanga nayebi makambo ne te osola makambo basite so totali makambo basite c'est 001 donc toza na number 1 mokonzi ya ba 001 blague te lelo asololi biso makambo ya victoria télévision victoria tv eye na bamopepa sika ye na bamakambo nango na ndenge nango donc totala victoria tv na ndenge ayindusa na ndenge makambo po tozwa banews ya lelo ayeli biso victoria tv donc aluta kontinua victoria certa amen toza ensemble quoi totala victoria tv ya bino sida bilela confirmé nana koboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenge idéologie ba européen botondana po bolanda bafaire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango toza ensemble sida bilela na ndenge indusa victoria certa. Amen. Voilà, très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, donc avec la vôtre, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme riche, la botifa, maman Mokondi Nabangotu. Eh bien, merci beaucoup, boss de cette chaîne, JB Koumalouta, le vrai pétrolier Nakata Dallas, et aussi merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Là, je vois Henri Modogo, na Canada. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, l'évangéliste Edo depuis Finlande. Merci pour la prière, Nayo Papa. Merci aussi à aider Eve Lussonsu, Motema Papa Donado. Alors, tout ça, on a lu la répétition. Il y a Ferregola, Jésus de Nyon, ce mystère Lova. Eh bien, donc on s'entretenir avec Mabou Mabas. Il y a des basistes, mais maintenant, c'est le chef d'orchestre, il y a Ferregola. Et ça, la mine des rites, Nzele, comme maman, Mabou Mabas. On les a coup d'état, et ça, la mine et puis, actualité, il y a Ferregola. Oh, tout le monde qui a battu Ferregola. Qu'est-ce qui ne va pas? On dit comme si, c'est comme si Ferregola azaya kolala azaya kosila. Est-ce que c'est vrai? To me kapé ko solana à musicien na ye Mabou Mabas. Pas bonjour. Ouais, bonjour Jemima. Na oke lo mo lobi na oki soki tozaya kolala bilo mo bon lobi lo mo bon. Non. Baton baloba bon na ebité ezalaka ba fitol. Pour ceux qui sont normal au pena yebi ndule wala ndara musique bien jamais rolo babu pour tala biso banda les padres loba to ok na bango likolo si lelo to zara likolo to kitarate moi tout ndenge zala o tala moi prince au koto etoboki moi babamba petso azoyemba bien te yebisa kendara boy babilo simple. Voilà, le babylone est simple. Mais tant qu'on a tourné Keboza à Kolala, parce que l'autre a mis ses albums sur le marché, toujours kaba aime-moi, toujours kaba canne à sucre, toujours kaba roi Manitou. Mais bino malgré que non générique boba qui wana ba rumbeate, mais boba qui pèse sur le marché, c'est l'homme qui veut corriger, nzembo ya les teta. C'est comme si la café rigole soit moi rumba naie et captivé.
on est comme si captivé pour la terre. Bon, biso tozala na stratégie na biso tosala concurrence na bato te. Bato nde bayaka kosala concurrence na biso po bayebaka ke biloko na biso ezalaka bien. Soki ndenge olobi mpona ke nzembo tobimisi ezobeta te wana eza stratégie na biso. Toza na façon moko boye ya koretarde eloko. Yoka nazo explique yo. Tozala na façon moko ya koretarde eloko po ntango epesa mbamo grenade ebeta ekangi mbamo monde po esi tobimisaki eloko oloba eza ya docteur. Ouais, pourquoi tu m'as fait ça? Eza nango kitoko kobanga na te pesanga une semaine. Une semaine ndeni c'est bande bimi l'équipe d'aba 2 semaines toke ba 3 semaines. Une semaine sous point bolingi 1 mois. Fait rigola kaleza eboeta. Bon so to ningisa fulu oyeba nde. Atakisi. Te nabi fulu. Au fulu za so ningisa sur le bimit. Ezara banzela mo. Mikolo babi c'est comme si nganga fait rigola ça sous ma camté parce que ndeto eba qui fait rigola moi concurrence wana et c'est on dirait l'autre fali pour pas attiquer na moi car rebelle selon ba fan de bazolo ba eka comme makas entraîner faire rigola. Soko lobi nganga ya le padre osa makambu te na okamwa seke nzamba kufi. Nganga nzambe te nganga. Na nzambe. Nganga le padre za nzambe, nganga na nzambe. Na ebite so yo nganga nona. C'est la musique nzamba zala. Ouais, nzamba zala makasi. Uratara. Na musique. Yo bulara et musique za ba nzamba mo ba sukola yo, mo place mo bolala raté, place mo bo reglaka. Non, wana c'est faux. Mutu na mutu ana nzela na kendara mais nzela na biso eza nzambe. Neti mabuma bozana nzela nzambe. Ya osarana te. Ngako so idia bulo na parler na nga okota te, ba non de. Et pour ça ba bulo ne ba protection. Oui, na ba plan. Ya nzambe ga. Ba plan il faut zara, so ozanga ba plan. Mabeti, faut zara na ba plan. Ya on a otolo tout à l'heure mutu na mutara na nzela na ya kendara. So qui n'est pas dia bulo, qui pas dia bulo, so qui pas nzambe, qui pas nzambe. Neti biso tozare pas nkolo. Ya on mona toloba to ki na ba on likolo. Donc to laksa ba on nzela ya nzambe. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à bateau babenga café rigola aza trop local et que fallait pour pas aza international. Pour na yo au monde na que no bazana ba on peut na raison pour le bango parce que musique café rigola c'est comme si et tourne en langue comme si na ba Afrika wa surtout na Congo mais fallait ah ba bateau na ba wo ba bilo mo ya likolo. Est-ce que ces gens là ba le bango bazana raison ou bazana tort? Ngana zana ngati pour na ko beta ba masolo ba jaro. Mais na ko aider on a aider ka ni loko lobi aider ba fan te na ba non na yo ba fana ba tutin ba fana ba on limba tala ba tina ba question ba tuni yo ba tindi lo ba lobi que non tout n'est sur nos questions parce que c'est comme si faire rigoler c'est trop local. Bon ba fan oh ba tindi question et lo moi mukina oloba c'est que ba UPA pe ba beta ba zana ba international. Pour total ba DJ na biso ba obeta lelo wa nani Amarula az international. Est-ce que vous comparez ba DJ na valeur à faire rigola? Vous comparez na Amarula na faire rigola? Otangenga muto totangela ngana ke az international biso wa local. Yango na oyebisa yo DJ Amarula. C'est que pas un international. Mutu na tenko mbaza DJ nani fali pour pas DJ ngana za pona otanga batu te ngana otangelo batu question ngana tunde yango est-ce que pas DJ pour le au classé na Marula c'est que ndo classé bon na Marula c'est que ya DJ mutu zo tangela ngana na yebi na ngai position na été ngana zo yebso Marula azape international bona ndene ba jara musique pour bino bozara so mutabeti neti Netinde le padre mba allo sorry baby bino bolo bamba moi les international siko bobo sanage o demba pesa international nyoso to ça les international ou partout dans le monde ba yo kam ils a raté que ah oui eh
nyonso tozosala international baomona yango mpe par rapport bavue soki botie banzembo na bayoutube botie ya fali botie ya faire rigolo omona ke fali azoleka kaka faire rigolo na bavue bato baotala trop bato baotélécharge trop ya fali ke ya faire rigola. Je pense pas que eza bongo yuni batindi yo na kombongo bafanatike yango kaka balobi olobelanga ntina nga ndeni mpo nga mosala na nga yango oyo na yo tuna bakestion na nga parce que oza chef d'orchestre nakuna fungami te na ofungama so mpo oza chef d'orchestre oyebi basekret obien yango wana ifo totuna bakestion na otindanga. Bon biso tozalaka na temps ya polémique te mpo toleki bango mutu nyonso oyelanga oyoki ngandi toleki bango biso tozalaka so na bacomparaison wana te po musique na biso eza na ndenge moko boye oyo bango bakosala te makambo tu tosalaka bango bakosala 5 chansons abeti yango mpe bango bakosala yango te so otali bien omonake soki biso tosalaki 32 ou 33 omona ye aza na se na biso makambo oyo biso tosalaka bakosala yango te donc différence eza makasi toza na président moko ayembaka danger na monde mobimba natalisi ona okota chine chinois nini aleki le padre na oyemba na chine nazoya nayebi kutu bamisien chinois nayebi bango te wana deja toganie na chine toleki bango soki toye tozwi neti na japon te bamboka okende ngai tozoya te ti tokokoma tozoya na japon ndulema nini oyebi gabriela koleka lepade aza te soki tosaute na toye na kina na aleki lepade bafani bayebi te yo ozalaka na ngai yo kaka ngai aza te moto aleki aza te nakoyemba na nyonso nakoyemba nakobina baya te na oyo nyonso ezalaka na kati ya ndule baza te oyebi ke ntango babongo moto aleki ye babi orchestre faire rigola jet set ya kala na lelo différence ntango tozalaki na kala mpena nicodème atelemi boye baéchappe batelemi baarkeli batelemi batutu batelemi osati ke non nsima mpende evandi bien bazoyemba bien cœur ntango faire abwaki boye cœur mais lelo boye bamise oyo baintégré groupe oyo bazondie komisi simba te yango bosali recours na limousine boteli kaka te kote mpena bapremière voix toperdre le haris matadien toluka ta limousine yango boke koluka limousine na maison me bozwi bokoti na kati orkestre na bino bakombo ya bato otangi wana olobi ke kale banda osimba na oyebi so vrai babanda ekuti koyemba na bango bien te to mosusu yo olanda bapembe na bango nde babiloko na bango bapakolaka babiloko bapakolaka na omona azongela so projecteur ebeti stema yango sikoyo na voix ezalaka te toniokwama mpo bakoma oyo mwa mokie oyo bato wana baosepela na bango soki tozongi kota ferrari biso toluka ferrari te ferrari amona ye alinga kufa aza mutu atali mpena ombeli te soki navandi yana ecubinga abimi na ye naokende nanga nzela mbeli te nazonga nanga nzela ya mopepe ezali na mai aye abeti mpe ordinaire aza jeune garçon aoyemba ne mpe mwa bien malgré tokoyede ye ayemba mwa bien te mais mwa bien tokoyede ye toza bandeko donc biso na biso bana mibali tokosunga ye talaka ovanda pa le padre excès koyoka le padre code vocal échangé po kote wana kote autaki bana eyembelaka mais kote oyo biso tozalaka nzela ozotambola soki yoyoki omona prononciation ifo ezalaka non claire fo prononciaka bien po yango nde esalaka nuance no ezalaka bien mais kuna baza waya neti voix likelele so oluka likelele na lidusu na na somo bongo donc mwana bato ya koluka na ye mosala biso toluka vie kuna alingaka kufa nga kuna sepela ye naza courage acomprendre binenge nangi nakufa ko nalongwa na nga alongwa ye awa aza ne mpe poli
Boyambi pe bien. Toyambi bien. Biso tozala na problème te. Biso eza neti babwaki na kati ya libula ba lion. Yo pe luko koma lion. So komi lion totikali mbolo to dame oti. Est-ce que boss il a pu faire égaux la générique oh ba neti ba 4 minutes générique net oh ende ba ndeko beta bazo binisa première classe et ce que moi tomo muke mabuma bas mais to bazela ipena ba bina ngolo sous makasi mais c'est comme si ba côté on ba bar on dit zo beta mais zo beta te c'est quoi ba to nga ba yebelo on zo le pas faire égaux là c'est comme si faire wana ba azonga ndenga zalaki zo mona ngote biloko eza ya kafu biloko pene ezali donc soko moni air moko totalaka mpe soki ozoyeba su ntango tobwaki yango ezalaki mpe na mama mboka ebandaki bato bazalaki trop voilà mais sikoyo makambo evandi nango déjà première classe eyaka nango kitoko ebeta mpe kitoko bato babina yango nga mpe natambolaka malgré na moi natambolaka te me na butu na kontrolaka oyeba te naozala na kati ya kaka na melami naotidetide nga nazala na ketchi te nga na pena na commodore nga na ketchi te wana ketchi biloko ya bamusicien lelo ya mike wana mpe nalingaka mpe oloba makambo ya bavoiture te eskizenga natambolaka namonaka bamiziki nde ebetaka naotala na bi te c'est bon makambo eza nango bapeti wana oyo bacoko wana olobi balongwa wana bapeti wana bacoko oyo balongwa bango ezalaki penake towana osepela na bango mingi mpona tumba tumba donc bango tozwaka bango mpona tumba donc soki bayindaki bange balongwa fo bazalaka tumba omoni miziki ezalaka na bapoint nango mutu mosusu akoyeba ne koyemba te mais soki atumbi kaka deja kitoko bien eleti yo mpe okoyeba mpe kobeta base te mais baotyoka par rapport à structure na baaspect na kindinga mpo odekoyeka podium kobeta mpe mosu base yango eza différent mpo so omoni moto aobeta guitare seke ayebi miziki motu so aobeta guitare ayebi ndoli en plus na bastudio babetela bango non babetelaka motu te babetelaka motu te loba nde motu akoya nde mingimingi ezalaka na bamikili nabeta no lisolo moke na mikili omona lepadre amemi son na mikili nde nini baomixe bato oyo oloba wana oyo babetelaka biso ozolo bayaka kolela lepadre nga nazosouffrir nakokufa tala bafacture tala boye neti wana epapetima totia ata na oye moto ya liboso oye moto abetelaka makause bason longo otangi ye tobanda na ye neti ye peti wana soki papi timango ozoloba soki nani nayeba mpe komona bien oyo alongolaka maneti te wana voilà yumango ayaka na studio le padre nini na boye nakokufa yo oza na succès ebele oza na makambo eza na maboko na yo tia ngai na répété na kaka son oyo eza wana po ozwaka moyen ya kopesa nga ata 1000 € na futa facture ayaka kobondela te ayaka kolela donc bino bolukaka te mais nini alukaka faire egola pa atia mwa son mpe azalaka ebanda osalama mpe kala abanda oya kolela kala mpe ntango mpe tellement azalaka su na place te akomaki kodérange bamélodie ezalaka biloko marka oyo abetaka omona ye aleli arépété kaka yango biloko kaka ya markhouse abeti yango bien koleka te abeti yango bien te abeti yango bien nde na esprit ya motu ointerprete motu mobeta neti ye te sikoyo ezalaka omona ntango mosusu tokotia 3 rythmique markhouse abeti 3 rythmique na ye omona ya olela ata moko kaka oyo eza wana po edérange lito ya lepadre te arépété yango sikoyo boyebisanga abeteli biso na nini aolela na opasi soki yo olongoli eloko oyo balobaka ke papi timanga abetelaka markhouse na studio donc abetelaki te ayaka nde kokoko na kaka na mayele ya markhouse yayaka bakisi sikoyo mwa ndambu na ye mpe c'est ça te abakisaka te arépétaka son ya markhouse abakisa ndeni papi timanga ayemona bapapa wemba abetela bapapa wemba ayembela bagrand arépété son ya markhouse ata ye moloba mpe bien te yaya
kobetela papa oyemba eza na un problème te ezaka musique ezaka musique oyo tosalaka donc ntango kaka oyebi no obeta no kaka elingi oloba te ke yeba kopesa mélodie te bakopesa mélodie poso oyo aye apropose bamélodie na esimbi te bayebisi te tika makambo eza bien aolelaka te lepade nabetaka si mélodie oyo moko oyo nabetango mpa nanga mpona ozwaka moyen ya opesanga kaka nafuta facture. Voilà. Donc sikoyo Maboum Mabas yo na marka us nango yaka liboso na epa faire gola kokota ya pas faire. Bon ngamu na yaka liboso mais à l'époque nazali na mwa bamakambo osala ebele na yaka na petit nanga mwa drumer eza nango initila otanga komo aparatani mpe mbango na mikili nayaka na ye nayaka mpe na soliste moko ntango lepadre amona ye biso nsima déjà c'est bon bovandaka wana me nga sikoyo nazalaka na mawa marka oza ye na mte wani namona de Gaulle de Gaulle namonaka ye de Gaulle na bachanteur boye namona de Gaulle kala mpenza mwa mpena na bebandeli nga nde nazalaka na bamakambo osala nasisaki yango na te ntango nakie nango apres nde sikoyo naya koya ntango naye koya naye kokuta marka ozaye ntango oyo koya deuxième fois nde okuti marka oyo sikoyo par rapport neti ya bongo eloni esali choix ya faire egola lelo boye elaki Rit Nzela nde alaki chef d'orchestre directement choix ya faire egola esalaki yo Maboum Mabas okoma chef d'orchestre. C'est dû à quoi? Ba compétence eza nini yango yo po pesi mwa mbongo pe koma po batia mokoni faut futa mwa mbongo olesa mwa président olesa mwa bureau balobelela yo ba Blaise Polo ezaki na ndeni wana pe ka bafanatiki matuni yango kiwala ngisiko nga moko bon mpona Rit azalaka chef te abanda ojouer intérim azalaka intérim bona olobango te bona bakaki no chef d'orchestre Rit Nzela bona bateka dans jouer intérim lelo nde alors toyebika bane ko jouer intérim Maboum Mabas ba vérité bando bima eza vérité te eza logique ba vérité ne bimi sikota yo comme mokonzi to pas soleil mopanzi yango to bimisa vérité non eza na pas soleil sunde te po yo loba ba vérité ko mobimonde parce que toyebaki yango mais oui parce que le comme la mokonzi bina le baka vérité pour ngam na régner siko et comme itana ngai te eza nango normal Rit a joué intérim après tu vas go stopper yango to stopper yango ezwaki pe temps etikala epolele tomona eke tosala po Rit lepadre moto atiaka ye ayebisi ndeni nzala awa jouer intérim toyeba nde tosala nsima apres baya kostope yango to nde nini sikoyo tosala mpena vote tovote namonaka nga mpe nazalaki surpris ouais nga kuna vandi kutu so nayebi so mutu nga na vote oseka po mutu awa mpe nazalaki ne pembeni tovandi ne pembeni te wana oloba te na oloba te ozaka mutu ya Blaise Polo sikoyo ebisanga ezalaki nani yo komokabela bato mutapolo yeyo Blaise Polo akotelaka yo Maboum Mabas akotelaka yo c'est normal te soki nakondima teke akotelaka nga alobaka bien mpo azomona makambo na osala eza bien mpo so oza bien mutu mpo olobaka bien nao na musique so okotela mutu anga oyeba subulo te voilà fo yo nde osalaka kinga nde asepelaka na yo mpo travaillaka bien neti lepadre so otravaille bien fanatique na yo ouais zéro sikoyo nde tokaki keno basuspendre Rit Nzela mpo akomi yo okomi président osuspendre Rit Nzela okomi nani chef d'orchestre osuspendre Rit Nzela est ce que eza ya solo na suspendre point asaini mais toyoki kaka na internet oyo te keno moni te Maboum akakoya na ye boye Rit azwi suspension ayede na manolebo esprit mabe babiswa diabo alandi gigola mpo ndenge adiabolizaka bato kutu yozoloba alandi gigola ku nde aza na suspension Rit bato aza na ye suspension lokesa yaya na bango ozonga na ye te eza mosala
soki eza indéterminé aopirige soki eza nango ntango mosusu 1 mois 2 mois 1 semaine aopirige yango mpe kaka mais mpona riti nzela azali na ye azali auti ozala nde tozwi mwa pose boye abeti mwa to amela mwa ji azali wana ezaka ata mosusu batitre bato batiaka na banini na bon mpo bazwa bavie eza nango bongo te nga kuka nasuka na play mais rigueur nde rigueur ya mosala voilà olakisaka lepart deke ozalaki na raison otianga chef voilà donc il faut olakisa ti batie wana il faut olakisa mpe ntina batie yango wana donc loin de là. Voilà, comme vraiment na suka ya émission, pesa biso ba programme na bino, est-ce que ba déplacement ezali, ba concert ezali, malgré ba nungu hein, ya concert wana ya Saint-Valentin, ou elekaki wana na village de Temba, à l'état où fallait pas ko beta na village de Temba, babi fallait corriger ne ko corriger, tant jiba yesu wana la casser ba moka bomi, donc to le baso belete, mo ba programme na bino kaka ba production. Papa chéri ko comparer na moto otanga wana te. Papa chéri ala moto pamba donc faut tike ka na ligne na ye. Wana vie na biso donc kotsaki na mambo te. Kotsaka ete. Wana vie na biso. Ye wana. Voilà ba programme. Programme eza nango normal bien taillé donc le 6 avril toza na Luanda, tobeta na Luanda. Le 14 pe tozaka na Luanda na mai pe toza na baplace tokende mais naninga suki oloba ngo boye te po bapeti yango bakoma soki bayoki bomona bango molukaka baproduction place biso tokende bino nde bokende bolandi da ibrato mpo ibrato aza kuna na Luanda bolandi ibrato nayebi tolanda ibrato na ndenge nini kasi mpo yinde aza bongo soki bino mpe bokei motu mosusu pa eke na nsima mabe ezasaka noni ayembaka ayemba tika mwana bato avanda ongo koti suna makambo mwana bato ya mokie bongo tika oluka lipa na ye vi na ye biso eza kolanda ye te producteur nde aye biso te biso ovai na biso na kina producteur aye bozala na mboka bo tozala place ebele donc moyen ya koloba ngo sikoyo no eza te ozela DG nanga Blaise Polo apesa confirmation so akonfirme ngai na oloba ngo kaka pa na osusu wana ifo ezalaka pa na yo mpo nalaki yo funa ya oloba ngo kaka mais ezali bandeke ya malili ezali bandeke ya manto ezali bavoyage eza ebele. Voilà, merci beaucoup. Un mot par rapport à Koffi Olomide parce que il faut qu'il déjà ko samba to soki yake ko samba te avocat ni fa samba na yeke bino pe na faire Koffi Olomide na faire rigolo moi boyo kaneza la raté mais le temps qu'artiste orosenga nini na justice oyo ya libanda parce que batala ba émission oyo ya biso par rapport à kaya Koffi Olomide déjà na okuta samba te mais ko senga comme ba mesure de grâce na yebi makamune te wana zate na yebi pe na makamune te oloba pe te aza artiste lokwalo naoloba te nayebi makamuni te nde ebandaki na nde esuka mwa conseil yani ye tata mobimba bonga mpe conseil yani aoyokanga nayebi makamuni te. Voilà ma base perception numéro na ya contact et puis ba remerciement na banani et puis tout ça c'est émission numéro ya contact na préféré balandela yo kuna na besoin bato bamabanga mpona nzembo donc nzembo ekomi deja na katikati bato bamabanga efo boya oyo alingaka bayembe na vocal oyo alingaka bayembe na kati ya lead boya donc rapidement na opesaka mbote epa ya Fredi Ndongala irlandais poto na poto sika na sika ye nde moto asombi nzembo azwi chanson na nga donc seka aza mpena mobali place na kie na ye seka aza mobali totala mpe nde nzembo mpe kokanga mpe mokili kokanga mpe monde est-ce que otala nde na tie liboko okomprendre te moto akisi te naofina monde moto akisi boye eza kisi moto akisi te il faut ozala na ondima omoni so osali eloko fo ondima eloko oyo eza bien yo moko oyebika eza bien eloko oyo ekosimba napesi susu Deshine Inda garçon réel lutte contre la pauvreté napesi Benitulo mwasi ya mwindo akafu
napesi papi masuta vie na ngai bambote place aza napesi Blandine Omar Jenny le Makwariou Mamboka 3 fois belle napesi lycée Issa Kaloukier Baby Issa les tueurs napesi Chamblé Erim Sheila Bax Espé Gomez moi si ya Miliki. Merci. Ah oui bien. Nayebi Espé Gomez olinka na loba. Voilà moi c'est ya Miliki pesi mbote place azali napesi sumbote pa ya lelo na pardon zela masa na nga atungisa nga bona vie na nga papi kulambi na London napesi mbote na vie na nga Jerry Mukuba Nadine Mukuba lobi pe moi trop na boire raete napesi sumbote pa ya star nani Ige Star pire petit de Chine. Voilà. Voilà, merci beaucoup à Miller pour ces belles images. Merci à vous tous qui étaient branchés. Ma question autour au botindara mo bobake noté botouni absolument pour te comprendre un peu. Il a fallu tout donner au chef d'orchestre parce que ba ministre ba kolba na ndenge na ba mais muto pena bi boîte c'est daraba chef ba on ba ko se défendre kolba par rapport à orchestre bokine to tuni bango bat balbara o j'ai mis mayo za la région ça ferreté nga za ferreté la sala ndé musala nga menda ko ba yamba bien on peut na kota na facilité za ne bongo tout le la vérité. Et encore une fois, merci au boss de cette chaîne, JB Koumalouta, le vrai. Pétrolier Nakata Dallas, le boss de cette chaîne. Et aussi, merci beaucoup à Henri Modogo na Canada. Merci beaucoup au vieux Roger Kosama, le vieux qui bombarde depuis 8000 km à Paris, le vieux Roger Kosama. Roger Kosama. Na pesi mbote au rappeler ngaye wana mutu nanga. Voilà, mutu nanga pena na pesi mbote. Guitare nanga na ozela ngokar. Ukasate na bosana. Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, pasteur Oyo Mikolo, Ado Sambela Tropo Langaya, Ado Sungana la conseil, l'homme de Dieu, l'évangéliste Edo, depuis Finlande. Donc, à la présentation, c'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Cette station au DG Blaise Polo. Voilà, Blaise Polo. Voilà, on se retrouve déjà prochainement avec un autre invité et au revoir. Osola ma site ce total ma site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 blague télé là sur le biso magambia Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bile la ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Chiki